ya solo bongo pena bandeko bobo meseni ndenge tozo komesana solo bongo pena kotanga makambo na biso osukaki ya solo bongo pena esika wapi Moïse apesaki ndingisa na balandi baye na bayekoli baye ya Israël esika wapi pena ye alobaki na bango ke moto oyo azali pena le prophète ou ton frère ta femme ton mari ou pena bazokolanda pena solo bongo pena konzambe bapaya esengeli ya solo bongo pena kolapide bango koboma bango pamba te bango bazali pena bongo tinda bino boboya nzambe oyo pena ya solo bongo pena abimisaki bino na Egypte na mowumbu esengeli pena neti biso mpe boni na biso na kaciopa na ntango ya kala na Kongo ezalaki soki osali mabe ya lolenge wana mabe oyo eleki mbeka esengeli bakonga yo kasi na Egypte ezali kolapi na Israël ezalaki solo bongo pena kolapide mboka bajuif. Aujourd'hui, l'Afrique est pleine de gens qui travaillent jour et nuit pour inciter les négros africains à aller adorer des dieux étrangers, des dieux que nos ancêtres n'adoreraient pas. Ainsi, ces gens travaillent pour écarter les négros africains du chemin de spécificité culturelle africaine. Et nous, nous avons un pasteur qui a l'église, na balabala moko, bazali solo bongo penda kotinda to kosala lolenge ete butu na moi to ete bandeko na biso ya bayindo bakende pena solo bongo kokumisa banzambe bapaya kokumisa banzambe bapaya oyo kutu bansetre na biso bakoko na biso ya yango bakokaki kosala yango ata mokolo moko te bazali kokumisa kutu te yango wana penda tokomona bango bazo kosala mpona kolongola bamilika na bandeko na biso pena na nzela ya bonzambe ya bokoko wa biso oyo epesameli kaka mpona biso spécificité culturelle africaine etangameli kaka pena eza réservé ebombami pena mpona biso bapaster bazo kosala nyonso oyebi mpona nini oyo ekoma nango masolo na bango na balela mbongo bazobosana te bazobebisa ezaleli na biso na makambo na biso nyonso. Ils sont nombreux en Afrique noire, ceux qui travaillent jour et nuit pour inciter les négros africains d'abandonner leur langue, leur peau, leurs cheveux naturels, leur esprit communautaire et d'adopter les langues étrangères. La peau amplifiée, les cheveux importés, les idéologies non conformes à l'âme du peuple négro-africain. Ya solo bo pena bazali mingi penza bato les complexés. So bamoni ozoloba kikongo ozoloba lingala to chiluba ozokanisa yo oza na sene ye aza likolo po azoloba monzoka bapaya azokokitisa yo nga moka mosusu nakomi français mabe na Facebook sikoyo discussion tozalaki nango na bato wana ezalaki discussion moko nazebisa moko na makambo ya fédéralisme motu moko na Facebook mpo kaka kitisa ngai abi nango kokomaka français mabe surtout wana pour makambo tozalaki nango débat wana na Facebook wana na wana ezalaki très important mais yakanisi nde soki alobi nange nakomaka français mabe le na tiki ide na ngai yo to makanisi na ngai wana nde wana tobenga yango mokuta complexe na tuni olingi nakomana kikongo oyeba sikoyo niveau mayele na nga o te tozokoma na français yo bongo mayele na ngai soki na français bongo sikoyo so mutu azala na Angleterre azape mayele oyo yo ozwa na mokili yo tobenga yango l'intelligence acquis yo ozwa na mokili po moto ya solo abotamaka na mayele omoni baintellectuel l'intellectuel babenga baintellectuel bazalaka bato oyo to yo ozomona tangi licence tout ça master te wana aza intellectuel te azwi kaka mayele kaka na mokili aza na l'intelligence sur la terre ozwaka ngo kaka na mokili bayekola yango boyekola kasi bagénie oyo kaka bagénie omona ke mwana aza 6 ans azodéveloppe makambo mosusu ozokoka ngo te mpona benga baintellectuel abotamaka nango abotamaka mayele eza lokola bakoko na biso ntango basalaka calcul ce sont des intellectuels abotama l'intelligence on acquiert sikoyo ye azokanisa ke soki nga nazokoma français mabe neti naza intellectuel te ndenge ofunga aza na droit ya olaka deba wana te zoka makanisi na nga nde moto ezoprimo oni soko moto azoloba oyo ye azoloba soki so comprendre yango meme alobi yango mabe eti yo tolobaka baarticle mal otieno baarticle mabe eza nango na sens moko te eza nango na ntina te
oyo mutu aza na kati na ngo azobimisa yango wana nde yo faut comprendre ntango yo comprendre nango okomi intellectuel moni koyeba kointerprete likambo c'est être un intellectuel otangi likambo oyebi kointerprete yango bato bapesi yo neti bato basalaka bateatre wana moto akabolaka nayebaka te babenga banani donc moto akabolaka wana akaboli apesi yo role ntango yo ozwi role wana omekoli yango mpenza kutu na ndenge azali kozela te oza intellectuel okoteki na makanisi na ye oleki kutu na makanisi na ye obimisi mpenza oyo ya yo oza intellectuel toyekolaka po eza malamu soki omoni moto azokomane anglais mabe azokomane français mabe elakisi te kaza zoba bonkutana mpo tolongola yango bonkutana tobengaka yango na kikongo complexe de supériorité kolongolaka yango makasi kobundelaka yango makasi ya solo bongo mpena totatama kotanga donc mikanda na biso mpo bango bakanisaka nde soki ozoloba français malamu te tout ça bazomona fo olobaka minoko ya bato bapaya donc lolenge moko na bato oyo basalaka donc maboke balingi bafrançais na eloko oloba balingi bafrançais bakoma oloba na bacréole donc ndako ya misala omoni bandako ya misala o atelier ya boye ya songolo pakala o moto asokolaka bilamba boye o moto abongisaka balu bapine o moto asala ekoma kokoma kaka na français na mwana atangi na ye te ayebi na ye te otinda yawe asuku kotanga te yango esengeli tokoma yango na minoko na biso lolenge moko neti na bandengo kolo oyo tobengi ekole fo tobandaka nani na minoko na biso po minoko bapaya toya oyekola na biso bon toya oyekola na biso nga nsima totatamana nanu kotanga. C'est tout cela que j'appelle le sabotage de notre personnalité africaine. Yango na longia konga lobi ne makandala ne mwanda semi mavwemba nkosi alobi ke yango na penda ya solo ko bwaka penda bobiso ko bwaka bobiso la personnalité na biso lo lendo na biso nyonso to bwaka kongo na mai ya ba africain to bwaka kongo ya moni soki ozolo ba minoko bapaya moni soki français aye ozo ani na français azomona a considérer mbamo oyo donc alanda biso pa yebi ke munoko wana ba français c'est ba français soki tongo yo zolo parce que moni français na mboka na yo ozolo bana tozolo bana na mboka na biso na peut-être pas to pas na bon photo lo ba minoko na bon mais soki oza kuna ozolo bana français donc na français mbramo a comprendre donc oyo muto yo bakoko na bakamba ye donc ngabe fona kamba ye yango mona ka atazene mwana muke abani ko gangi lona kata mboka na yo ozolo ba munoko na ye sosola ka soko ozolo bane munoko mususu oya yo soki tozani tina na Kongo ya kati ozolo bane na Kikongo Kimbunza Kimongo Kichiluba mundele wana akozana ngonga moko te ya kogangela yo to ko kitsuna se bolimi se bandeko sengena na mela mama ipo nzele bani ko sala po munoko na yo ezala likolo na ye po ya akomona siko ya solo nazala mboka na ngate miso bano lo baneka lopoto akompa donc bato bakoko na batika bakamba kamba ye ngape fona konza ye uzomona la so baniko lo bane munoko na yo ye abungi atiki na se yo mati likolo komo pese ni beko munoko na yo non bala moko munoko pa lobi okomi supérieur na ye kaso zolo ba munoko na ye wakoko na ye ba memela yo akitisi yo mbala moko eza nango facile ni tout lo ba makambo ya ozala intellectuel eza nango facile na kongo lo ba wolonga ngango wanuka ezako oye kola mayele esengeli pe okutama na mayele donc biso skoto ye fongola bina mo ba vice mike kanga moni siko nena lobia likambo ya Kikongo likambo ya Chiluba likambo ya Kimbunza mpaya oya ye so ayozo ba Kimbunza so yoki bena azoko bena malamo akiti yo siko yo mati ozo ba Kimbunza yebise foye kola Kimbunza we na territoire wa Mbunza mabele ya bakoko na ngai ba Mbunza sengela yo oye kola Kimbunza to komi na biso na nzela ya mine esika bakomi sauvegarder sa culture. Les différentes tribus d'une planète sont semblables à des plantes distinctes destinées à produire une vérité, des fleurs différentes les unes des autres, mais complémentaires dans leur manière d'exprimer la beauté divine.
Pour cela, chaque tribu doit continuer à se développer conformément au plan du génie superviseur de cette tribu et détenteur. Il y a seulement maintenant, Oyo, les alliés Makambouyamu, tout y a où le Longa Congo, ce sont des intellectuels. Donc, Monika Mukili, a comprendre donc Monika, dans un univers, il y a terre, il y a primaire, il y a primérien, tout le monde sait. Il y a des univers. Donc, la biloko yo a outa na mona mazulu. Donc, bato na ba outa na mayele na mona likolo intellectuel pour na kabula biso yango. Kabula biso comme ça biso pe, na moi auteur amukie ya bango. Yango na biso pe, tant to moni encore déjà bana basiwa dimbu, donc bana bilaka, tant to yoka eka ka malmo to capter message parce que Israël déjà kati na biso walonga ngango anu ko ezako. Israël déjà kati na biso tant to yoka to capter malmo Boani ezalia. C'est dans mutu mususu ya solo bongo pena a kozwa ngonga pa comprendre makambo ke fatika kotanga Bible ama na kotanga makongo. Ama na kotanga oya biso. A kozwa ngonga. Mutu mususu pe a kotika la koyeba te. Wana babenga bongo pena ba liene bakanga ebena minyololo. E kangama ya solo pena libela. Donc balobi monde totanga oyo pesa mili bango pona pesa mili bongo pena pona biso bon balinga ngote on balinga ya solo bongo pena ya bapaya donc eza pena solo bongo pena malamu te to bongwana to koma kolanda ya biso po ba planète nyonso tout eza distinct nyonso donc semblable à des plantes distinctes solo bongo pena mokili eza donc ndenge moko kasi eza na banzete bongo na bongo parce que nyonso tu ezali kokokisama pe na manso pe na biso kasi ya solo bongo pe na nzambe atiaka wana mokili na lolenge na ngo la diversité wana bon tout na motanga. Voyez comment la diversité des fleurs dans la nature est source de beauté et de joie. Ya solo bongo pe na bomoni ndenge penza bo ba fleur ndenge salaka kitoko soko zotala mo mona fleur rose mona ba fleur ba tournesol mona ba fleur ndenge ba cassia, ba nini, et ça la beauté. Cette beauté naturelle ne s'exprime pleinement que lorsque chaque espèce de la nature s'est épanouie conformément à son génie propre. Il y a solo bon pena ba fleur wana ba fololo biso benga na kongo bi fulu ya solo bon et c'est pena rapenda parce que eza ce que ezali pena so bongo pena na espace na espèce nango de la nature donc ce ko kokani pena na lenge ya nature nango et que exactement conformément à son génie propre. Donc c'est solo bon pena fleur o ezali pena po ebotama na espace Afrique so ebotami na Afrique et ko se panouir ke bima kitoko ya moni banzete mususu boye na awa ebotate banzete mususu pe awa so kina na Afrique ebotate parce que s'épanouir te moi ezali kitoko ezate. Cette beauté naturelle s'exprime que deviendrait le monde si toutes les plantes de nos forêts devenaient toutes des palmiers, et si tous les métaux devenaient tous des plombs, et les désastres entre la nature à partir du moment que la plante destinée à produire des fleurs roses cherche à étouffer l'expression de sa propre nature pour se mettre à imiter celle de la plante à l'air blanche, à fleurs blanches. Bon, sikoyo, banzete ne surtout ceux qui est comme une cola nzeta mbila. Palmier, nzeta mbila. Nzeta mbila, palmier biso na compte benga ngo diba. Ba. Ba. Donc, ma ba, na pluriel, diba, na singulier. Ce qui banzete ne c'est comme le roi nzeta mbila. Bon, sikoyo, nature s'appelle nene. Donc, vous avez que vous bébé sans nature, on a ba fleur rose, nous sommes comme linga et comment ba fleur ou ya PMB. Vous avez que rose que ça soutient nos mukil. Si vous bayaya ba se planer, bayaya donc ba ndeko na so basi pour bango ba linga rose. Si vous avez que mukil bébé pour bayaya ba linga fleur rose. So vous ti musalo sombele moi rose. Bon mila mukongo. Yo pesier. Vous sepela. Donc on pas bayaya bazali ba lona katango nyoso nzete ba fleur na lupango. Pour ça lolenge bango ba fleur belé so ba fleur ni se ko kan lupango pe baby ibonga ka uchi moi rose moi nini no sangisi ndenge pe lolenge nzamba lingaka.
Une créature qui refuse de s'exprimer conformément à son génie, ne se mettant à imiter aveuglément les génies d'autrui, crée un conflit entre l'expression de son propre génie et celui d'emprunt. Donc, on dit que Ozolanda va génie, donc, soit ni sa génie na biso. Donc, mwanda kongo na biso azo swana na Yahweh. Donc, ezama be. On mona kabina di babe ya libela yango to zwa. Donc, esengi na soto zonga po ba génie na sope wanda ko sepela. Na tango wana bango bani ko boite la biso ba fleur, ba rose, ba nini. Ozo sepela to bani ko lia kitoko makamute ko kitoko. Ba bongo la cerveau, oya ba konzina ba tamusa mboka na soka chopa. Il devient le champ de bataille d'un conflit intérieur qui fait de lui un produit hybride incapable d'exprimer pleinement ni sa propre nature, ni celle d'emprunt, devenant ainsi un être médiocre rejeté de la part et d'autres, et que les sages Congo appellent Mpuku Nuni. Moni soki solo bongo penda ozolanda makambo penda oyo ya bapaya ozosala conflit intérieur lo na kati na yo ochepe confusion tu confusion ozoye basusu to uta wapi okenda wapi okomi produit moko hybride donc obe moni ata voiture bazosala ba hybride wana so mécanicien ye donc akoyeba te na kobandela wapi na kosuki la wapi po a étudier ne nyonso mibale po azwa solution sikoso azalaka essence alors, il y a un papa, minute à 6. So, il y a l'électricité, il y a papa, 6. Mais ça, il y a hybride. Ah, il place à 30 minutes, alors ça, 1 heure, 2 heures de temps. T'as là, nous, on ça tango. C'est comme moi, vous avez no, exact. Pour comme hybride. En tout cas, Bolimbi Sanga, Bolimbi Sanga Bandeko, ou Baza, na Poso, Baza, na Batata et Mindele, puis na maman Batumi, to maman Batumi, to Mindele. Donc, to bengi, Mulata. Donc, métis. Omoni métis oya mondele race musuna race mususu donc indien donc mususu na ekolo mususu boy songolo pakala donc batu mwindu na mwindu te mais ba mindele ba occident to ba chinois na batu mwindu to na batu songolo pakala omona batu wana pe bazala na mwa kokoso ya kozwa identité propre omona bazala na kokoso ona kozwa identité propre omona bango bazala pe mwa mobulu parce que bazaba hybride bazaka mwa mobulu so ovandi na bango yebi bango mwa bien omona kaka ke mwa kokoso ezalaka soki olingi pena vanda malamu soit fazala pena aza moi soki surtout so boboti mundele na mutu mwindo omona mwana wana falata mingi batu mwindo pour particularité na biso ezala bien ezala mwa kimia. Mais ce qui a zap, na tata, na maman, moi, coco, c'est ça, moi, whisky, moi, cigarette, ma casse, et tout ça. Donc, parce que, moi, coco, c'est où tu rappelles à l'écolo, spiritualité, et qui t'y bien assez, les appels, et là, tu amnaye, donc, makila, donc, les am, donc, la makila, mi balé, et outi, na kachopa, et outi, na Europe, et hybride, les bateaux, kende wap. Yango, oba se retrouver à mini, oba zonga, na bo coco, africain, bang, on a mon abakoumi, on a Obama qui est en Afrique, on a encore connaît Banaz à la monomoke. Et on moni à la moitié des fixes. Ça peut m'aïeler. Et ce qu'elle a dit côté na bango, la bois kakabango, pour bango peut yebi magambo na zo tanga ou na zo loba. Et on a nommé comme un loba hybride. Ça m'a tata. Normalement, on a beaucoup qu'on soit kala, beaucoup qu'on soit batumini, on a linga teto bala mindele. Ils ont interdit ma casse na beaucoup qu'on a vu. Attends, casse. Tu l'as bien monté parce que na bundula comme ils allaient. Makambo kala ne moneli ya sika mama ntama mbwino no yampa tuzwi makambo kala tuye na moto pesa ngo valeur tuzwi pe mukili ya lelo to sangisi tuche juste au milieu te mais to poni ya bango tuzo zongo muke mais to komisa biso to koma bango te bango ba koma biso te po tata nzamba sepela univers na ye atondo. La même vérité que le Dieu Mbumba destine au peuple de la terre est d'abord reçue par l'ange de chaque peuple, qui colore cette vérité unique de la note particulière que son peuple est chargé d'exprimer. Après cela, cet ange choisit quelqu'un dans ce peuple à qui il confie cette révélation
et lui donne les facultés nécessaires et la mission d'ancrer cette vérité dans la conscience de la nation. Donc, les sages Congo appellent Mpukumununi. Mpukumununi bandeko, ni na auto expliquer awa ya. Donc Mpukumununi moni ngembo ha, yo babengaka Mpukumununi po azala kola mpuku kote musu azala kola ndeke. Siko po pumbwa azala mansala kote musu azala mutu kola mpuku. Donc hybride ya mwana. Boyek ngana sote wana, nazongi mo mkepo na limbola susu Mpukumununi. Zozo tatamana. À l'ange de la nation, lequel ange national rendra ses comptes au conclave des anges du continent, de la planète, etc., etc. C'est ainsi que depuis la plus haute antiquité, la vérité unique venue du grand Dieu, Congo Kalunga, entre parenthèses, à Congo, est descendue sur cette terre, engendra des cultures différentes, des religions diverses adaptées aux génies de chaque peuple. Conformément à la mission de ce peuple, c'est ainsi que naît la tradition initiatique Congo, la religion bouddhiste, la religion musulmane, la religion juive, avec son enfant paralytique appelé religion chrétienne. Donc, on y a balonga Congo, tangi bonzambe nyoso kasi tanto komi, la religion juive, on y a un enfant paralytique. Paralytique, religion chrétienne. Pour religion chrétienne, normalement, ils ont non fondé. Ils ont non fondé. Parce que Euti Nakati, il y a religion juive. Donc, normalement, c'est total et bien. Ils ont un bloc de gourou. Ils ont un bloc de gourou. Pour Euti Nayena, Nanini, la religion juive. Donc, ils ont non fondé. Ils ont mon ezoko tambola mukilumbi pona ko boma batu pona ko bungisa batu nzela parce que ils ont un cop de ba politiciens ba romain ba salaka po ba lia ba mbongo bakino ko kosa batu na ba bible na bango ba komaki po ba boma batu muso na mboko muso ba lalisa bango ba pongi donc eza iloko moko ya mabe religion chrétienne po eza fondamentalité tata nzambe longia kongone makandala ni moda semi. L'ange d'une nation est le grand superviseur des affaires de cette nation. Cet esprit supérieur connaît l'origine, le passé, le présent et le futur de son peuple. Peut les révéler à ses tout mois dans cette nation. Donc, les grands superviseurs des affaires de cette nation. Mon de biso mwanda Congo aza ange archange na biso superviseur ou itali makambo itali bena territoire na biso ya bayindo. Mwanda Congo archange na biso wana. Ozomona itali bena makambo itali ya biso bayindo. Et là esprit supérieur donc à l'origine. Donc on connaît l'origine d'un peuple. Ayebi to uta wap to kende wap to sala ngeni poto kende wap soki wap. Mais soki okena yawe ayebi biso te. Ozomona tant Jésus ayaka sola ne pina bisote pour nous na biso yebagi nyango te zomona kansi archange na biso mwanda Congo zomona mwanda Congo a Congo donc ayebi muno na biso pour so kene Équateur babenga penza mega a Congo okena bamboke bele na Afrique oyoka Congo bazobenga nzambe okena Ghana omona rivière mo kuna Congo basambela bape kuna pour babenga yo bazokango elembo ya tata nzambe. C'est pourquoi il est impossible de faire disparaître l'histoire d'un peuple qui est attaché au Dieu de ses ancêtres. Moni yangona solo bongo pena eza pas mingi pona obungisa pena histoire ya peuple pour attaché na bokoko loyer bunzambe ya bokoko boyer. Ozomona eti biso boye batu bakansa ne moni bakangi longa ko ne makanda ne mo dans semi. Bazo kansa ke bundia ko moni kop na bongo ezana bundia ko donc longi bakange ka po bundia ko ngebunga disparaître na mokili. Bazo bossa na ke neti mutoro la nga po longo la bundia ko ngezanga. Donc je m'identifie à bundia ko. Donc bundia ko ngezanga eza biso nyonso tout. Donc eza pasi po olongo la mutu bonzambe na ye balongo la ngote
etikalaka seko na seko eza lokola makila makila na nga etikalaka yanga donc mwana ngai naza mwana tata na biso ata tata na biso akufa ata nga na kufi mutu nyonso akoya olobaka ke tata na bango ezalaka kingandi ata nzambe oyo ayebi biso tolobaka kela biso akokolongola ngo so mwana tata na nga te parce que euta likolo ekita na se ye moko asala ngo ndenge wana donc ngai na kolonga so mwana tata na nga te ata tata na nga alobi oza mwana mabe yo mbuta sikode olongwe mwana na ngai nga na seka ye olongolaka mwana ndenge ata mokili baluki esali ndenge nini bakotalaka kaka oyo azalaki mwana kingandi yango na sikoyo bino bato bolongwaka bana ya Kongo ya mwanda Kongo bokomi na bino bana ya Jésus bonga naza mu Yesu bofingaka Nzambe L'ange du peuple d'Israël dit à Moïse, quand il sera mort derrière toi, les enfants d'Israël se lèveront pour aller suivre les dieux étrangers. À ce temps-là, ma colère s'allumera sur eux. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Ils vont ainsi sombrer dans de grandes difficultés, mais je les laisserai souffrir à cause de dieux étrangers qu'ils se mettront à suivre. Solomon pena, oyo, Nzambe pena, lobaki pena na Moïse, tango kokufa, na sima na yo, bana Israël, bakokende pena Solomon pena kolanda Nzambe bapaya, Solomon pena ngai nako tiakanda na kati na bango nako tika bango nako sundola bango, ti bakokota pena na pasi pena ya makasi koleka, nako tika bango pena solo bamona pena pasi po na bonzambe na bango bopaya. Donc, et comment bien Solomon pena na Deutéronome 31, 16 à 18. Yena, il y a sonoma, mon Deutéronome, makuma tatuye mosi, monzila, ya kumi e samba, nou nate, kumi e nana. Comment Solomon pena na Deutéronome, na tuku, misato na moko, na nzela ya zomi, na motoba, ti na zomi, na mwambe. Ce verset dit clairement que l'ange d'un peuple donné n'aime pas que son peuple abandonne le modèle culturel qu'il leur a donné pour aller suivre celui d'un autre ange a donné à son peuple. Donc, Solomon pena. Donc, oh, le verset on a Solomon pena. Le lobby a Solomon pena que ange oyo appelle ça mais Solomon pena na ba kamba na batu et tout cas oyo et donc ils allaient prendre le lingue il y a culture na bango to ya bokoko ba bango pour appeler ça bango pena ya solo nzela ou esengeli pour bazwa balanda pena ange wana o azali solo bo na bokoko ba bango. Quitter les cercles du génie culturel des autres et rentrer dans notre propre génie culturel, c'est cela que nous appelons osaïr les recours à l'authenticité, dont le Bukongo est l'âme de l'authenticité. Ya solo bongo pena fo kolongwa penza na nzambe wana pena na génie bapaya kozonga pena o ya solo bongo bokoko na biso sens lo eto ezali bingo pena ko zonga penza na ndako. Donc ndako na yo. Konti pena na 4 ya lo bokoko na yo la solo la ni pena ba génie na yo donc ba mbasi to ba simbi pena o ya bo le sens na yo ezali pena o ba bengi pena na tango ko mukando e komama na 88 tango wana ezali na Zaïre. On va bengi recours à l'authenticité. Oh, maintenant, Bukongo, ils allaient pena l'âme de l'authenticité. Donc, Bukongo, la culture Congo, ils allaient pena, il y a solo bon pena, bon moi, il y a beaucoup de boabisso. L'authenticité ne veut pas dire la limitation à soi, car les Bukongo encouragent l'homme d'être d'abord soi-même, de connaître et de vivre d'abord sa propre culture, avant de chercher à connaître la culture des autres. Solo bena Bukongo elbite kene osuka kaka wana na bokoko wa biso to na espace culturel na biso to ninte et lobi pe koloba ke non olanda liboso ya yo moko ya mote yo olanda ya bapaya kotangisa na minoko na biso moko sima na yango nde yo otangisi bana minoko bapaya moni minoko bapaya ba yekola kaka yo moko yekola pe minoko bapaya moneti donc ba français oyo bana Congo bazolo bana bazo ko na bango na école te
bango basala ba recherche na bango na ba centre de culture na banini to bazolanda télévision bazodeveloppe sikoyo bafrançais oyo bayokaka to baanglais mais esengeli na biso tolakisa bana na biso kotanga liboso na minoko na biso le reste là ekoya nango nsima. Les Bukongo encouragent l'homme de vivre sa culture tout en reconnaissant aussi les droits des autres de vivre leur propre culture. Ya solo bongo bena esengeli be donc na Bukongo donc la culture Congo na biso de na bundia Congo esengeli na biso to tindaka pena bato bayekola po ezali mpona kofongola cerveau mpona koyekola makambo ya bato mosusu donc fo oyekola nani ya yo moko nsima na ngonde oke kofungwama mpona koyekola makambo ya bato mosusu. Le Bukongo prend l'unité dans la diversité dans la complémentarité. Donc yango Bukongo biso donc comment tolobi donc si Antoine dit mulunzinga donc l'unité dans la diversité et les diversités dans la complémentarité. Donc soit sani donc moni diversité on est soit sani donc la complémentarité donc on doit ça donc on bakisa oyo et sengeli. Ainsi le Bukongo c'est l'amour, la liberté, l'équilibre et l'harmonie en engendrant la manifestation de la beauté divine dans l'univers. Ya solo bon bena Bukongo ezali bena Kimpwanza donc kozala bena ya solo bon bena na liberté donc Kimpwanza pona kozwa pe kozala pe na balance équilibre kozala na harmonie donc tobengi na Kongo kala sani et puis kolata lolenge ndenge na ndenge ya kitoko ya mukili ndenge ezali na univers beauté divine beauté ezali na univers. Qui dit Bukongo dit juste relation entre les hommes et les différentes créatures du grand Congo de Mbumba, donc l'univers Mbumba. Donc, oui, Bukongo, il y a une relation kalasani entre Batu, les différentes créatures. C'est pourquoi j'ai dit que Bukongo égale réalité et simplification, oui. Le Bukongo égale rayonnement et harmonisation à la vibration du cosmos du Grand Congo de Mbumba. Donc, il y a solo bongo pena. Pourquoi il y a commandé ma canne mon ancien malobaki Bukongo ezali pena bongo bo solo réalité à simplification yako chama kamnyo sona C. Oui, ezali pena Bukongo o pena ezali ko pela na harmonie na kalasani na harmonie ya vibration ya cosmos minzoto nyonso oya biso donc cosmos donc ils ont groupe de l'univers ya cosmos ya minzoto oya biso. La religion d'État. Une phrase de l'article 17 de la Constitution d'Isaïr dit que l'Isaïr n'a pas de religion d'État. C'est à la fois vrai et à la fois et faux. C'est vrai dans le sens que nous connaissons tous. Et c'est faux parce que l'Isaïr a bel et bien une religion d'État qui s'appelle la religion fondamentalisme Congo. Cela est scientifiquement vrai car la culture est un mode de vie, la vraie religion est un mode de vie, le Bukongo est aussi un mode de vie. Article 17 du code où Zaïre, il a dit que Zaïre et Asolo ils ont la religion telle que si l'on a commandé ma canne de mon assez, mais ils ont faux, ils ont dit vrai. Parce que ils ont vrai, ils ont dit attends, c'est à la fois vrai, il faut aller dans la mongo, le kuta, et il a dit solo pe le kuta. Donc parce que Zaïre, ils ont appelé Asolo la religion d'État où il y a un fondamentalisme Congo. C'est ainsi les scientifiquement Botoliaka pour nous. Congo, Toliaka Ntuka, Congo, Toliaka Misili, Congo, donc Congo, Toliaka Matamba, Toliaka Mboa, culture Nabiso, donc la religion Nabiso, la culture, la religion, la culture. Ainsi, le Bukongo est une culture, donc une religion, la vraie religion initiatique de la race noire mondiale. La religion juive est l'expression spécificité culturelle du peuple juif. Elle est les modes de vie de l'ange de la tribu d'Israël avait donné à son peuple. Israël pe bazana kitina bango liana bango elati na bango makambo bango etamboli na bango ndenge bango bazalaka. La religion négro-africaine le Bukongo est l'expression de la spécificité culturelle du peuple négro-africain. Elle est le mode de vie que le Dieu des anges avait donné au peuple négro-africain. On est sûr qu'en Afrique, on va lire à foufou.
Ça, la culture na bango. Donc, tout ça, dans Afrique, dans la religion juive, on parle de Dieu, des anges et des ancêtres du peuple juif. Et les Bukongo négro-africains, on parle de Dieu génie, des anges et des ancêtres. On parle de Dieu, on parle des anges, on parle des ancêtres du peuple juif. Bisopé dans les négro-africains, tout le barapé. Génie, aux ancêtres. Moïse est le premier mage qui s'était mis à écrire pour codifier la religion juive et donner une structure ordonnée à celle-ci. Travailler pour codifier la religion négro-africaine authentique est l'axe principal des travaux que nous menons au Bundu dia Congo. Et c'est là pour la gloire de l'idéal du grand Nabi Congo. Il y a solo bon pena ko sala moni Moïse pe azaki mage oya komaki solo ko codifier pena religion ya ba juif. Nous avons et donner structure ordonnée à celle-ci. Parce qu'on va structurer, travailler, codifier religion négro-africaine et authentique de l'axe principal aussi. Il y a un sala Bundu dia Congo. Alors sala donc ne makandra ne monda semilonga Congo. Il y a codifier a codifié pena Bukongo. Yo yo.